Ale kumanga motema moto yaya. Vuguyoka kaka. Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikuru mezabino pardon. Jima sala ilo karatakate. Ya ona benga yo. Jima mukende. Umela. Bana Kin. Kebana jago zape so kutana ngo KNB Telema. KNB Telema Kinshasa eleki partout. Jima kendi. Umela. KNB ko zape te so kutana ngo check au Vandi. À travers la flamme par la com, devenant fort. Mbote ba kino peu bienvenue na numéro ya sika ya magazine oyo lobela kabino ba réalité ya Kinshasa KNB. Kinshasa et l'équipe partout, Kinshasa ya ba surprise to la mukina tongo mutunyon swazwi nzela kende musala na ye ya kokamwa to komana nzela mukolo e yindi to mona boye Eclipse ebimi. Eclipse o ebimaka avant ba astronaute ba annonsaka batu po ba se préparer balata ba lunette po batala yango me ya kokamwa lelo ebimi be particularité nango ebimaka isala quelques minutes ya lelo ebimi banda ebima ki ezu plus de 1 heure de temps ya kobimaka ka to ebite ba conséquences ni batu ba kokuta nango po batu ming bazotala nango kaka sans ba lunette yango de mama tozo kamo po liboso ba yebisaka biso mais lelo de mona ngo kaka surprise boy bon pour nanga ezo laksa même grandeur en Nzambe parce que eza be femoro ya Nzambe de laksa combien Dieu est grand bon Nzambe on sait jamais parce que Nzambe azande na ya bon sara makam mais soko se référer ndinga na expliquer batu na biso soko se référer okomona que il faut comprendre biloko o eza likolo rapidement boye il faut kokende kotala selon la parole. Ngai en tant que chrétien na moni que ça signe de temps anza na moyo bezo kotana awo bino bolobi jalo ezo nani ezo salam ba mosusu ba boy e salam attention ni boy salam donc ozomona que incompréhension zena na mboka na 2002 to zela ki yango na ba manette mais et ya quitté donc sur ce nako conclure que à chaque événement ya minene na mboka na biso ezara toujours na signe po RDC za mboka bakoko boyoki ndenge ba vie ya ba kino eza partager mais ya malamu nango eza kaka ke Nzambe nda yebi secret ya makambo nyonso ezoleka pe ba kino nyonso to kosenga kaka kimia eleka na mboka bien que makambo nyonso to kolobaka pona o esalami lelo Nzambe nda yebi. Kinshasa et l'équipe partout. Coordonnateur, il y a une nouvelle société civile, Jonas Tchombela. Alors, belle position à Bango par rapport au dialogue, où est bandit déjà les. Magazine KNB le lotozana siège la nouvelle société civile oye kamba marapan ndeko Jonas Tchombela ameka koyebisa biso position ya nouvelle société civile par rapport ya dialogue ce qui est anini et puis ameka kosalela biso analyse par rapport ya bandeko na biso ya opposition ba oyo bandimi kokota na dialogue na ba oyo baza toujours sceptique na dialogue. D'abord pour que notre constitution ne soit jamais touchée, qu'elle ne soit pas touchée. Elle peut être touchable, mais le moment n'est pas indiqué. Donc, respect absolu de la constitution par tous. Deuxième principe, mise en œuvre et la résolution 2277. Et la logique du dialogue doit s'inscrire dans ces deux instruments, l'instrument national comme celui de la communauté internationale. Ça c'est le principe. Des sali que biso ba université civile tondi ba makambo na dialogue. Ce qui fait que tango ba benga kingai pona okende na groupe de travail ndimaki pe tango ba lobi la koma na comité préparatoire ndimaki yangwana de tosali musala na kombo ya makanisa na mibalinga la kisio. Luka inclusivité. Te bande kuna biso ezala ba société civile baza kobunda po bakota ezala bazali na reposition rassemblement G7 bango nyonso to bunda makasi ko sala ni yangwana moni lobi soki dialogue ko fungwama biso ba université civile dans la salle nous allons demander après ce biso temps biso peto kende pa parce bango bazali ko to benga bango donc biso soki lobi ba fongoli likanisi to ko senga liboso ngwana
likambo mibale bapréalable bandeko bazobundela o biso mpe tozobundela e tokobundela yango na kati mpe tokobundela yango mpe libanda. Donc likambo ya misato bamédia ozali fermé, il faut bamédia wana efungwama, faut efungwama. Démocratie elingi koloba te tokenda bamoninga mosusu bazali na kokoso ya bamédia, faut efungwama. Mpe ya mini ka série judiciaire oyo ezali baninga mosusu ezala babiso te baopposant neti ndeko Moïse Katumbi akokoya na mboka na biso te, pamba te batie soki akoti bakokanga ye. Fo biloko wana esila nanu tosala na trêve moko boye mpona koluka nzela nini tokende na maponami. Biso nde tokomisi crise oyo Eden Kodi avandaki epai na bango nani babengaki ya kasi biso batosali désordre. Il faut tout tirer conséquence ya désordre tosali. Crise ya Congo nango Eden Kodi te ezali bakongolais bato balipeli kama. Donc bakongolais bango moko leso bako résoudre problème wana. Donc mpona biso problème ya Eden Kodi eza minere, ezali problème ya biso moko tosaleli ndenge mibeko esalemiki mpona biso te tobongisa maponami mpe esalama na eleko esengeli ya tosaleli yango te. Eden Kodi moto akosala biso biloko wana te. Po population soki bozozelaka société civile et agir bino population bogarde position ya kotalela okozala na position ya mabe. Bolandi ndenge coordonnateur ya nouvelle société civile a réagi na micro ya KNB alobi soki bango bazokota na dialogue c'est pour l'intérêt ya population et non pour na ba intérêt na bango moko. Et ba opposant oyo to ba politicien oyo bazana no sceptique na kokota dialogue, il est grand temps bakota pona ba solo la makambo oyo tali ba peuple congolais pe oyo ekoki ko avancer mboka Kinshasa et l'équipe partout. KNB proposé bino ambiance na ville ya Kinshasa na veille ya dialogue. Bon, ils ont malamu, mais pour notre côté opposition, distraction c'est trop. En tout cas, bati ko ça mascarade. De bazala on la poste pour na mboka qui est bien té. Bon, normalement na mon yango ezamwa bien, mais formule ba memeli ngonde to se pe na ngote parce que ole ba intégrer ba tunyo sona kati ndenge ba yokanaki, mais nous sommes surpris tout monaki. Bamso bazali bana, bamso bazana kati, on ne sait pas qu'est-ce que ça va se passer. Le dialogue n'est pas mauvais, c'est bon de parler. Mais nous souhaitons que cette fois-ci dans notre pays, tout ce qui va se passer dans le dialogue soit la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a créés et Dieu aime le bien-être de chacun de nous. Alors nous voulons que la volonté de Dieu se fasse dans notre pays. Et que tout ce qui va se passer dans le dialogue soit que tous ces gens-là craignent d'abord Dieu. Parce qu'ils vivent aujourd'hui, s'ils se réunissent aujourd'hui, c'est Dieu qui le veut. Et si Dieu ne voulait pas comme ce qui s'est passé aujourd'hui, si ça devrait causer des dégâts, personne ne devrait se réunir. Ça, c'est Dieu qui montre sa puissance, qu'il est le créateur de toutes choses, de l'univers, de la terre. Même nous, les peuples, même les autorités, nous venons de Dieu. Dialogue ndenge ezobanda ndenge moko ya bien mais eza mabe na position ndenge batili yango. Eza yango te. Il fallait bayoka na bango nyonso opposition na pouvoir na majorité bayoka na eloko nini akosala. Eza te basala biloko ndenge balingi na motema na bango te. Soko mbonge kobonga na ndako na ndenge wana te. Il faut bayoka na bango nyonso bafandisika moko. Bon dialogue ndenge yango ezali eza na mabe te. Mais façon au dialogue wana ezokota en tout cas eza déception pour le peuple congolais nyonso. Nous on croyait que on pouvait se mettre ensemble pour toyokana to décanter situation à pas eza na mboka. Mais malheureusement basal na libombaze belé bakoti dialogue wana donc c'est l'histoire qui se répète. Bosala boyete bosala bata vérité tellement bazaming ba homme d'état na mboko tellement bazaming était ngana penser nanga toujours crise wana bandozonga kaka. Hein? Dialogue en soi, nous sommes pour dialogue. Mais ce qui est mal, eza nini o eza mabe eza aboutissement ya dialogue wana attendement ya peuple congolais eza nini. C'est ça ce que nous souhaitons, que bazala un qu'on a respect intérêt national. Na ba entreprise mingi soki stagiaire azosala musala eke azape maele ba chef mingi bakoma ko étouffer ba stagiaire po azwa poste te. Otosomela bobengi nga moninga mokolo ya likambo bilongo ekomaka ya kotanga.
magazine na bino tosali constat moko que ba chef mingi bazalaka soki ba pesi ba stagiaire à gérer dans département na yo komona soki a remarqué toi constater que stagiaire moko aza mayele makasi au moins a komi ko étouffé to ebité soki elo ni ne bangisa bango so pe ba kanisa boto la place na bango yango lelo to ngito tuna non ba kino o pe ba vivre on va mekampe ko expliquer biso soki ni ne bangisa ba chef wana ezana ba chef bazo kanisa ke soki abimisi stagiaire moko aza na mayele soit aza na mwa connaissance koleka ye peut-être bakonzela ye likolo bakolongola ye bazwa stagiaire wana batya na place na ye bato ebele babangaka eloko wana parce que po motu soki okoli na mindele so moto akoli abakisa sagesse na biso bamwindu soki moto akoli mayele ezodimine donc akolinga te ke moto aza no fresh aya ko dominer quoi. Actuellement, problème est la corruption. Et deuxièmement, il y a problème ya kibonga yo ya kibondeko. Ceux qui baza mongala dans la poste moko boy, faut mongala kaka. So muswahili il faut muswahili, so mukongo faut mukongo. Alors, mutako zane maele. Msusu. Ba ko étouffer, bazwa mutu na bango moko boy o aza maele te, ba chaine sika wana. Ça problème nde ya mentalité ya batu. Bolandi wana bakina o pe ba vivre ba makambo wana ndenge ba expliquer na micro ya KNB en tout cas eza malamu te pona ba chef o basala rabongo parce que muto aza mayele ata o étouffé suka ko bima po enterrer une semence c'est contribuer à sa production donc ba chef o basala rabongo botika Kinshasa et l'équipe part de solo ila bakina pona koluka koyeba soki église ekoki kozala raison ya mutu akima musala. Olo nyoso bisi kanyoso kamba kanga iko église ekoko za la raison pour mutu akima musala te parce que même yango moko église esengeli ezosenga mutu asala musala qui ne travaille pas ne mange pas donc esengeli mutu akende musala po alia pe na nzela ya musala nde akozwa 10 millions akoya nango na église po église ekende mais jamais église ekoza raison po mutu akima musala c'est peut arriver azalaki na église et que moi et débordement salami nde esali ki après église azwi retard mais ekokoza raison te église ezali à part musala pe ezali à part ou bien oza serviteur de Dieu omipesi na musala na yo ya nzambe ou bien osalaka musala okendaka pe musala oyaka pe église église eza raison eza coûte na rapport ata mote mutu akimela musala même ye moko yesu alobaki yango ya kaisala pesa na kaisala ya nzambe pesa na nzambe donc tant mutu azokima musala alobiki akendaki église omona te ke eza raison moko vraiment eza valable te po apesa bachrétien bacomprena notion ya prière na musala vraiment bien te or musala eza déjà liloba na nzambe. Donc Dieu a donné à l'homme la recommandation à Salah Moussala. Donc on doit faire la part des choses. Chrétien il faut y baquer. Er ya Moussala, eza Moussala. Er ya prière, eza prière. Parce que Christ a dit qu'il travaille ne mange non plus. Lorsqu'il er ya Moussala, bangagé dans la société moko boye, il faut qu'il faut répondre na bangagement parce que tant ozo kende kondima emploi dans la société donc aux ana makambo il faut respecter kuna. Donc il faut que vous la part des choses. Prière et prière, musala et musala. Puis musala il faut muto linga musala. Ce que vous linga musala donc au sala ni na mokili. Donc musala ndé epesaka mutu valeur. Musala ndé pesaka mutu mbongo. Donc mais ceux qui ont mbongo dans la société, aux mutu te. Bible zoloba que la sagesse du pauvre est méprisée. Donc ceux qui sont pauvres, ata aux na sagesse ndenge nini donc bato ba komono na tina te na société. Photo en mode selfie, c'est comme au Kepe Buka Kingo. Tinda photo na yo na page de Facebook Kinshasa na biso kai. La photo. Tout c'est comme OK. Buka Kingo. Écoute idée. Écoute idée. Écoute idée. Envoie selfie. Écoute idée. Écoute idée. La photo. Tout c'est comme OK. Écoute idée, écoute idée, écoute idée, envoie selfie. Écoute idée, écoute idée.
Écoute idée, écoute idée, écoute idée. Lance-toi selfie. Écoute idée, écoute idée. Sur la photo. Tout c'est comme ok. Boukakingo. Écoute idée, écoute idée, écoute idée. Lance-toi selfie. Écoute idée, écoute idée. Sur la photo. Tout c'est comme ok. Boukakingo. Écoute idée, écoute idée, écoute idée. bakina mingi bazalaka na perception ya mabe ya ba musicien chrétien soki asali publicité ata ya mai ya komela. toyebi na Kinshasa kozala musicien chrétien soki ezalaka ngambu tokontata mingi awa na Kinshasa omona musicien chrétien soki asali publicité ata ya mai ya komela bato mingi bazalaka toujours na comportement ya kointerprete yango mabe na ye mpe frère en Christ yango toni totuna bango soki mabe wana eutaka wapi. Bon eza mabe te kosala publicité eza publicité bapesi ye aza na contrat na ye apose bango problème na ye mpona asala publicité il faut bopesa ye il faut bosala boye akosala publicité normale eza problème te bayoki jamais kojuge bango bongo na ndenge bongo bazokanisela parce que baza bato normal okoya bato nyonso tu ayi kosala publicité ayi kosala nyonso bazwa vi na ye oyo azomema te basangiso na vi na ye chrétien ndeti mokoa namonaka na Molière bamusicien chrétien bazoyembela mpona ntina moustiquaire. En tout cas, ça l'a bien été. Ça l'a ma même carte puisque yo zo yembela nzambe, voir na nzamba peshi yo po yembela kaye. Yo chiko comme na publicité moustiquaire, ba publicité belé. En tout cas, ezo pesa malamu te pona ba musicien wana. Musicien chrétien za mutu. Pona ni ta travail, Bible lobi oya salité aliate. Koyembela nzambe eza koyembela. Ko sa be publicité eza mabete eza malamu. Aza pasteur mais aza commerçant azo luka mbongo eza mabete eza pe lisumu te bon lelo so to musu donc ali ba musala ba mbongo donc eza bien eza mabete ta donc ali musicien chrétien a luka là pour na vivre donc ali azala bien bon o muto azo mona ngo mabete ensu eza c'est loyer pour na muto azo luka mbongo eza to muso luka azala bien pour na moyen de vivre ta donc ali musena nzamba luka mo pour na moyen de vivre tom sudonga ana mwasi azana bana fafuta ndaku donc ils abisa mabete bolandi wana ndenge bakino bapesi ba point de vue na bango mais bandeko mingi bazaka na comportement ya ko condamner ba artiste musicien chrétien surtout ceux qui sali puis en tout cas boye ba que en dehors ya koyembela nzambe bazape na ba famille il faut batangisa bana bafuta bandaku na bango donc ceux qui copent mususu il faut ça la po les gens na makambo satan tezaka makambo bien car ya biso nyonso Kinshasa et l'équipe part. Radio Maria elengeli bongo neuvaine, il y a 3 archanges au ebandaki depuis le 27 août, puis aussi là le 4 septembre na centre Lindonge na 14h. Bozo ba détail d'éléments. Po ya bolengeli mobu ya kelasi 2016-2017 pe pona makambo mosusu oyo ezotungisa mabota mabiso Radio Maria elengeli bongo novena pona kolengela année scolaire 2016-2017 elongo na barchange Michael, Raphaël, Gabriel du 27 août au 4 septembre 2016 na nzela ya Radio Maria 89.9 MHz. Mokolo ya lomingo pe mokolo ya suka le 4 septembre ekozala bongo journée de louange et de bénédiction pe ba bengi bongo ba étudiants ba enseignants pe ba bandeko ya mabota mobimba na sanctuaire ya Notre-Dame de Paix de Fatima centre Lindonge de 14h à 18h bandeko nyonso ba mema ba bougie na bango pona lokumu ya ngondo mo Sainte Maria Marie Reine des Anges. Kinshasa et l'équipe partout. Tolukito ye baba désavantage nini mutakoki kozala nango soki atanga te pe aza na mbongo ebele. Magazine KNB tokiti sur terrain pour na bakina ba yebisa biso ba désavantage nini ko kozala pa ya mutu o aza na mbongo mingi kasi atanga te. Donc ce que tu as dans la vie, c'est que tu nulle part.
ata oza na mbongo ata mbongo ngo eleki yo trop mais so otangi toza nini pa ndenge akoloba parce que oyebi kokoma te calcul bakopesa okosala yango ndenge nini omoni ke me classe eza na mwa epesaka mwa eloko moko na motu mwa conscience professionnelle moko ozala nango mais yo so otangi te ozala lokola papier babwaki ti lokola papier donc ata oza na mbongo no ezala na valeur te même gérance même batravailleur bakokosa ye bakosigné mpe place moko bakosigné te omona mpe ndenge yo lopango mpe mona ekei alors désavantage eza ebele kaka to motu kaka ebongi ka fatanga ata mwa moke fotanga mpo oyeba no oyo nasala boye mpe nasigné boye mpe boye. Désavantage eza que aza plus na vision mokuse azomona mokuse azomona mpenza molai te par rapport na moto oyo atanga mpe en plus de cela aza limité na bamillier eza na bamillier mosusu akokota facilement mais millier baintellectuel ntango bazolobela yango donc il est bloqué akokoma kuna te donc le niveau est un peu bas akoyeba mpenza kokoma na niveau akomettre na même degré d'onde ke baninga te. Français, oui, on peut s'adapter, on peut parler français, oui, en français, mais par rapport à fort contenu, il y a problème besoin le bilango. Non, c'est un peu difficile à combattre. Tu constates que batu ebele bazalaka na habitude ya kokosa ba âge na ba réseaux sociaux pe na Facebook, surtout bana basi. Na Kinshasa to constater mingi surtout na ba réseaux sociaux ba balinga kokosa ba âge balinga mi koloba ba vrai âge na bango te surtout bana basi bazala na bizela ko kitsa ba âge na bango yango lelo to ko tuna no ba kinwa soki bongo pourquoi nga penande na monelaka surtout ba sœur ya mikolo mona sœur moko ya mukolo asa mukolo oko benga ata sœur o nga na ko bota yo est-ce nga ko zaleki na yo donc surtout bana basi vraiment balinga te ko nuna do ba miso nsaka ba bébé mais ota bene longi ke c'est mukolo ato ba kosa ka ba âge na ba Facebook mingi vraiment so to remarquer eza bana basi ba kosa ka na comprendre ka te pona bango balinga ka konuna te. Il faut que peut-être mon enfant n'a pas parents ensemble te ayebi po hôpital azalaka te yango bato bakoma kosa mususu kosa âge po bangaye mususu kosa âge amitié tout mwana mukie to mukolo po bomona ye peut-être grave ou quoi bon mususu pe za maele aza ayebi ne âge neta fana na papa nete afanda pe na maman na ete bato bazoko sa ba âge est-ce que zo na bango te âge no babota yo na l'hôpital est-ce que ayeba yango ezana mususu depuis babota ye ayebi âge na ete problème eza niveau kama Facebook problème eza basi tellement bako balingi bawelela na ko bala au mona so akangisaki photo ya 2001 arobimisa photo na obie suko to na 2013 au mona bimisi photo na akanyango akota na Facebook suko age suko photo na lelo to eza sundenga makote po esi da anu akomida ko okenonuna suko au publier yango basi roi biso mi ba tango totala ki bonso ya kitoko wa ami ebandi soko kosi âge OK na kokufa en fait soko kosa âge no te soko kosi âge na yo soko na 30 ans soko na 30 ans obite na ngana na mona 76 est-ce que ozonga simoto ke liboso do alors OK liboso ke na kokufa inutile na kosa âge donc nyonso te dépendre na ngamo même na kosi âge même na che âge na ngana César et dépendre na ngamo les années tingane na ngana mwana 94 mais na kosa âge na mwana 86 bon grandeur na ngana ya nango donc jamais ba ko ba ngana mwana na 94 Pour kindenge bakino balobeli comportement na ya kokosa ba âge na ba réseaux sociaux et surtout bana basi balingara mingi ko kitsa ba âge na ba vrai âge en tout cas ba pesa raté mais boye baka atozo kosa âge so mutatali photo na oh elongo et la série c'est la série 9 la série 8 en tout cas ça ne sert à rien bon le ba vrai âge na bino Kinshasa et l'équipe part kala ba parents mingi bazalaka na habitude ya kotindaka bana na bango bakende kotanga na ba internat mais lelo ezalaka lisusu te bozo bapesi na micro ya kaini ok parents yebi ke somo na ke na internat aza na droit ya biloko nyonso oyo moto azala nango mpona kovivre et surtout bana baza na ba caprice na bango alors lelo pouvoir d'achat eza lisusu ndenge ezalaki te baparents bakomi na difficulté makasi mpona kotinda bana na bango na ba internat
parce que rémunération eza moke. Alors parents préféré moi moke na zozwa bakabolango isika moko na bana nyoso elongo na ndako isika bazali na Kinshasa. Nini mwana kokena internat misusu bakomo 500 zoto basi mibali do homosexualité bande bango na bomwana ka pata internat. De deux bana misusu omo mwana na ndako azaki ne mwana mayela azaki mwana ya vérité akosaka te. Mais à partir internat mwana akomo kosa le msumbongo basengeta monta mbongo mona ya kosi mama mbongo bakisa bonabo. Bon internat mususu ezobongisa bana mususu pe na mona ezobebisa à partir ya éducation to baka babisala ndenge wana. Era Mobutu mbongo yaki na circulation bato bazolia bango bien ata moi passe ezalaki me mbongo yaki na circulation penza munyo sazo se retrouver mbalo penza gouvernement oyo sikoyo mbongo ezate tozaka na passe wana mawa donc moi kuta ozwa okamata moi no ketina internat ezate pour internat kuna esengaka po force na provision na e force na bafufu babiloko bamasangu mama ozwa mbongo esbana mingi soko tali o batanga na internat basaka na discipline moko boye donc na comportement moko boye parce que na internat bazoko apprendre moi na que même de soi-même il peut évoluer moi comportement na ya moi indépendance muke pesaka bana na ndenge ya cadre positif et ça la bien mingi pona bana internat vraiment pona ngala lingaka ngo. BC New Gen Aza sacré champion, il y a 33e édition, il y a Coupe du Congo, a gagné qui BC Mazembe par 62 à 48. Bon, on va détailler une dingue de gagne. Non, c'est ce que je dis. Physiquement, on n'était pas bien préparé. Ce qui a fait que 5 matchs en moins de 15 jours nous a fatigués. Donc on n'a pas su récupérer le joueur. Et au 3e temps déjà, la fatigue s'est fait ressentir. On était retourné au Bercail pour travailler. On avait 17 ans, on doit récupérer. On est parti, mais on s'est fait des sacrifices. On a passé tout un mois pour se battre, pour travailler, pour récupérer. C'était pas à nous, on est allé arracher ça. Donc on a travaillé dur que ça et voilà on a récupéré ça. L'année passée on en a fait des faillites mais cette année on a pu arranger et voilà on a les trophées. Merci d'attention, on peut fidélité aux autres continuer pour faire ça dans le magazine à Bino Molinakani. Il y a le commune à Soukapé, Bobo Sanandi, Kinshasa et l'équipe. À travers la flamme par la com, devenons forts.